éternel, totiki na maboko na yo éternel, Dieu des miracles, le Dieu créateur, le Dieu tout puissant. Yao zalaki na biso ne bandeli nkolo tokomi na deuxième partie ezali bele mpona lokumu na yo éternel à Dieu. Tika ke kombo na yo ezwa lokumu, kombo na yo epambolama, kombo na yo enetolama po ete yo ozali nzambe, po ete yo ozali elombe ya mobali kumbama sanjolama netolama po ete yo ozali mokonzi. Maloba ekozala ya yo kasi monoko ya ngai nzambe. Zwa na yo lokumu. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makomi na biso ekutami na mukanda ya Jacques. Mukanda ya Jacques eza mukanda ya Tiago. Na portugais eza Tiago. Ekutami na mukanda ya Jacques 3 tozo bandango na verset 4 tina 12. Ngai na kotanga kaka mwa muke po na ere komisa ba mama botangi kobanda na verset 4 tina 12. Nga na zotanga ka premier partie ao. Po na tango. Ba mama Bible lobi na biso awa to uti kolobela likambu ya munoko. Bapesi biso exemple ya masuwa. Masuwa ezalaka munene me eloko etambusaka masuwa ezalaka kama vola moko ya muke. Vola wana yango esalaka ke emema masuwa wana ya munene na kati ya mai. Tozali komona ata mutuka ezali muke me etambolaka ba kilometre na puissance oyo basalela yango na mokili. Bien-aimé awa lelo tozali na lisolo oyo ezali kotalisa biso likambu ya munoko. Alléluia ba mama. Munoko ezali instrument moko ya muke. Nzamba apesa biso. Me munoko yango bien-aimé soki bapesi biso exemple ya masuwa, tozotala nzoto mobimba ezali munene bien-aimé. Loboko ezali mulai, tolo ezali munene. Nzoto nyonso nzamba asala biso, me biloko oyo ya atia na belongi na biso ezalaka memi pa lokola liboko na munene to libumu. Me munoko nde bien-aimé munoko esalaka nde makambu ya minene. Ba mama na Yesu munoko ezali koboma mabota. Munoko ezali koboma libala. Munoko ezali kobomisa bana. Munoko ezali kozangisa yo bakamaradi. Munoko ezali kosala olala nzala. Munoko yango nde ezali kokomisa yo mubola. Bien-aimé, eloko yo babengi munoko. Balobi ke munoko ezali muke kasi nde tango epelisaka moto bien-aimé ezali lokola mbuma ya alimete. Alléluia ba mama. Na yango temi na biso lelo ezali munoko ebloka vi na yo. Munoko ebloke vi na yo. Munoko ebloke bana na ndako. Munoko ebloke libala na yo. Munoko ebloke musala na yo. Munoko ebebisaka nyonso bien-aimé. Esika yo ozalaka munoko na yo ezalaka kapala-pala. Esika nga nazalaka munoko ezalaka pala-pala. Nazozanga lipamboli po na munoko. Yo po ozozanga lipamboli po na munoko. Po ete munoko eza instrument moko oyo ezali mabe na nzoto ya mutu. Alléluia ba mama. Munoko ebimisaka kaka mabe bien-aimé. Munoko ezali ko bloke nyonso na vi na biso. Munoko emema nzala na kati na libota. Munoko ekanga yo singa okokaka lisusu ko bouger te. Likolo ya munoko bien-aimé. Bolingo osilisa yango na motema batu nyonso bakoma musika na yo.
po ete munoko na yo etambolaka nzela moko na motema na yo bien-aimé. Po ete eloko oyo mutu akanisaka na kati ya motema na ye ezali yango nde mutu epesaka ye makanisi ya koloba. Alleluya bamama. Nakoki kotanga muke na Jérémie 17, ezaka chapitre moko. Jérémie 17:9, Bible elobi boye. Makanisi oyo ezali na motema ya mutu ekosaka yango ezali mabe penza. Nani akoki koyeba yango? Mutu mususu akoki kobongisa yango te. Alleluya bamama. Nani akoki kobongisa makanisi oyo ezali kotrouble na motema ya mutu? Nani mutu akoki komona motema mutu esika evanda? Nani mutu akoki komona ke mutu oyo lelo azali koboma ngai? Nani mutu akoki koyeba ke maloba oyo bazali koyela ngai ezali maloba oyo ezobuka bomoi na ngai pe ezali kobebisa libota na ngai? Alleluya bamama. Jérémie alobi bien-aimé motema ya mutu ndenge ezali mabe, motema ya mutu ezali kotransmitire maloba na munoko. Munoko azali kokomande makolo, makolo azali kotambola bien-aimé pona kokende kopesa basango. Munoko ezali eloko ya mabe. Bien-aimé peut-être ozalaka na lisanga moko, peut-être ozalaka na mutu songolo pakala oyo bozalaka na bumoko. Me mutu ya munoko tango aye na kati na bino nioka, tango aye na kati na bino aye kopanza bino. Po ete munoko ayebi pe koloba pe makambo oyo ezali na nzela te. Motema ayebi kofabrike makambo. Komi couple wane ezalaka malamu. Eloko nini nakoki kosala? Munoko nange ekoki kobimisa nini? Makolo nange ekoki kosala nini pona kende kobebisa? Alleluya bamama. Amen. Tobatela minoko na biso. Kaka makomi totangi na sire bomoni yango ke babengi yango ke pilote munoko. Munoko eza lokola pilote bien-aimé. Totala nano dimension ya avion. Pilote amemaka likolo. Kotala mutu oyo amemaka avion bien-aimé. Aza memi pe na puissance te. Metala ndenga matisaka avion ya munene likolo. Bien-aimé. Na sala na ba avion aéroport. Na mona avion ya Singapour bien-aimé ezati na 3e étage. Alléluia ba mama. Mais avion wana eza na 3e étage bien-aimé. Ememaka batu misatu te mbala moko bazo dirige yango. Ezala kaka mutu moko kaka mutu azalaka dirigeant. Metala eloko oya munene mutu amatisaka likolo. Eza pe lokola munoko na biso bien-aimé. Munoko na yo ezali pilote. Esika nyonso ezalaka ememaka kaka poala. Poala etambusaka baavion na direction nyonso elingi. Alleluya ba mama. Munoko ezali buke bien-aimé me munoko tango etumbaka zamba ekoki kozikisa France, ekoki kozikisa Paris moto, ekoki kozikisa Europe mubimba, ezikisi pe na Afrique. Nini babengi yango munoko? Kaka mwali dusu oyo nzamba pesa biso, mwali dusu oyo ezali lipamboli pono sala makambo oyo tozali komona na mokili pono lia, pona omela, pona oloba bien-aimé. Ebele baloba nanu te banda babotama, azali na posa mukolo moko munoko na ye fungwama aloba bien-aimé. Mengolu wane pesamela bango te. Balobi te ke biso batu tolobaka nde batu totondisami na busantu. Alleluya ba mama. Amen.
otumbaka kaka zambe esika nyonso yo lekaka, obongisaka te esika nyonso yo kendaka, munoko na yo soki elobi te, osala ekiri pona kotonga, bosala ekiri pona kolobela bato mabe, bosala ekiri pona kokosila mabala bato makambo, bosala ekiri pona kosalela bapastera ba reunion pona bokweisa bango, pona kotambusa nzoto libanda ya bapaster. Eloko nini? Munoko. Munoko asala organisation ya bundoki. Amen ba mama. Amen. Bible ezali koloba kaka na munoko oyo tozali kopambola, pe kaka na munoko oyo tozali komodire. Kaka na munoko oyo tozali koteya liloba na Nzambe, kaka na munoko oyo tozali kobondela pona babeli. Bien-aimé intercesseur. Bien-aimé intercesseur. Vina yo eza lolenge nini? Eske maloba oyo bapesaka yo na kati na lisanga pono bondela pona baninga? Bapesi yo bien-aimé. Muninga pesi yo sujet. Comme munoko na yo ekangamaka te. Intercesseur. Intercesseur na beglise. Intercession ezali monteur ya église. Intercession eza base ya église. Intercession eza fondation na kati na église. Intercesseur soki akomi kobimisa makambo ya lingomba to makambo ya groupe libanda, yebaka musala ya Nzambe ekufi. Alléluia ba mama. Bien-aimé, tango tolamuka kaka biso Nzambe na pamboli yo, Nzambe na pamboli yo, Nzambe ayebi ngai, akobatela nga na libota na masonge. Munoko babengi yango vene ya nioka bien-aimé. Oyo aza disponible bokoki kotanga Isaïe 59. Isaïe 59 bo bandango na premier verset tina 8e verset ba mama. Bokende kokuta ke tozo pambola mate pona mabe na biso. Tokende kokuta ke liloba Nzambe ezali koloba, loboko na Nzambe ezali mukuse te pona zanga kokangola biso. Me minoko na biso ezali na vene. Bambebo na biso evandaka kimia te bien-aimé. Bambebo na biso ningana na tembe. Esengeli mbebo na biso ningana lokola ana na douceur bien-aimé. Me bambebo na biso ekoma kopesa publicité pona kofinga. Kaka biso tozi mutakala ya pasteur bien-aimé, to bandi ko partager yango. Musali na Nzambe. Servante ya Nzambe. Pasteur ya Nzambe. Oyo zuaka bolumbu ya basali na Nzambe o partager. Lobi na piscine. Bien-aimé ba mama na Yesu. Mibeko ezotalisa biso nini bien-aimé? Tango tolobaka na tosaka mibeko. Mibeko ezotalisa biso tozala na discipline na lolenge na biso ya kozala. Na lolenge na biso ya kotambola na baninga. Muninga sali yo mabe te, yo zoluka ye na mabe. Muninga lingaka yo, me yo zoluke na mabe. Lobi ama Maria te yaki biso likamba bolingo. Mikolelekaki nga na lobelaki ke bolingo esila na mitema. Bien-aimé, omoni mutu soki azali na bolingo, akobomba salite ya mboka na ye. Akobomba ango na mabondeli bien-aimé. Natango nga na moni muninga azali na probleme na kati ya libota na ye. Bondela, pona nini muninga apesi yo confiance. Apesi yo maloba. Alobi na yo ke tala ngai awa na ndako, tala problemi na nga. Mama munoko tango kobima. Munoko epelisi moto. Munoko eluki alimet. Tize alimet epelisi moto. Oyokie, balobaki boye. Bazongisaki boye. Bien-aimé babengi biso ba vene ya nioka.
na Isaïe ya 59. Soki botangi Isaïe ya 59, bomoni makambo ezali wana. Balobi boye, maki ya nioka soki osimbi yango, okufi. Tala nanu kosimba kaka ya pamba, okufi, bongo siko soko li yango. Bien aimé balobi lisusu boye. Maki ya rayon. Oyo tobengaka ranyu na portugais. Singa nango bien aimé soko zuango, okotongila ngo eloko te. Me ozomona na kwe ya ndaku nini ya kitoko asalaka. Ngatango na bandaki kotonga batapi, na bandaka kozwa modele na ngai epai ya areyo wana. Soki na moni ndenga azali tango na koya kotonga tapi, nazwi modele epai na yo. Me singa na ye bien aimé soko simbi yango, okoko touche yango te po singeza te. Eza phénomène moko incroyable bien aimé. Alléluia ba mama. To simba maki ya nioka te na mabota. Munoko eboma mabota na biso te. Munoko eboma mabala na yabana na biso te. Mama yo balisa mwana. Likolo ya munoko ke koboma libala ya mwana. Likolo kozanga douceur oke koboma libala ya mwana. Likolo ya lolendo zanango na monoko na tina motema oke koboma libala ya mwana. Mbetu ya mwana na nga ebuwa kamate. Bien aimé ba mama. To repase nanu minoko na biso. Soko moni vemake munoko na yo ekendaka poala mama. Ba mama bozwa faire. Bo banda ko kuafe minoko na bino ndenge ba kuafaka suki na mutu. Alléluia ba mama. Bana ebele bakoma na bagera na ba mama na bango pona nini munoko ya mama ebomi libala ya mwana. Ah, bien aimé ba mama. Elakisi ke likolo ya munoko mama okamata mabe nyonso ya mokili, yo nde muto memaka mukumba nyonso ya mokili. Bato bakoma kokima yo na balabala, mama zongo aye. Mama mupanzi aye, bapesa ye kombo ya drapeau international. Alléluia ba mama. Amen. To utaki kotanga mabeba sombaka yango te, mabeba defaka yango te, mabeba kabolaka yango te. Pwete eza mikate te pona to partager yango. Eza libondeli te pona to partager yango. Bien aimé, esengeli tozala na ligne ya conférence lokola basali na nzambe. Esengeli tozala na kati ya lingomba lokola basali na nzambe. Ba oyo balongola poso ya meme na mitema ya nkoi. Combien de fois tokomi ko détruire église? Biso ba responsable na l'église. Likolo ya munoko. Mama diacre basala ekiri. Ba intercesseur na intercesseur basala ekiri. Ba pasteur basala ekiri. Na kati ya groupe ya ba responsable. Bien aimé soko moni okoka kozala responsable te. Keba na ba groupe ba responsable. Alléluia ba mama. Munoko ezali kobongisa pe ezobebisa. Keba na mutu oyo ayelaka yo makambo. Mutu oyo ayelaka yo makambo bien aimé alingi yo te. Oh mama kiese, oyebi mama Anne kuta salaki boye. Mama tozala na sagesse. Po mutu oyo alobaka mingi akolongola yo na baninga ya malamu oyo yo zalaki na bango, otikali yo moko pona ye motema na ye esepela. Mutu abosani kazali image ya nzambe. Bien aimé soki toyebi ke tosalama na image ya nzambe wana, pona nini bumoko ezala te? Pona nini bumoko ezala te? Inosa oya yebi na ye likambu te, okende kokosila ye kabamba ya likambu. Azali koyeba nzela kende nango te. Kaka munoko ezopesa nzambe merci. Eza munoko ezofinga.
eza munoko ezobundisa, eza munoko ezopelisa moto, eza munoko oyo ezotsuka mbeli, eza pe munoko oyo ezali koboma bana na kati ya bandako. Yo kalisi koboma bana na biso na kati ya bandako, eza kozwi lishete otie mwana. To koboma maboto ozwi lishete otie mwana, munoko mama. Batela munoko koloka bana na yo te. Munoko eloki na bana. Yo kutu, klase yango kutu okenda koza mayele te ti lelo. Ozali koloka mwana. Yo kutu, namona kondire bomoi na yo kozala kaka bongo na bongo. Mama, maloba. Yo kute pai yo kokende. Okende kufa ta kokufa. Libanga soke utaki wapi ebeti mwana na mutu. Nde, mwana kwe ya kufi. Lisasi ya tomona bato ebele bakufa bien-aimé. Ba inose ebele bakufa na balabala. Lisasi pa yewuti eyebani te. Me lisasi wana eye koboma mutu. Mutu asali nini? Akufi. Amene ba mama. Amen. Mutu ya maloba mabe sengeli abongola motema. Esengeli tolanda ndakisa. Hallelujah. Esengeli tolanda ndakisa ya mai na ebale bien-aimé. Mai na ebale swana kamemi pana matiti. Mai na ebale swana kamemi pana banzete. Me mai atambola kamalembe. Est-ce que nani amona deja oseya eningani bien-aimé? Pona ni tozali kotanga liloba nzambe me tozali comprendre loko te. Alléluia ba mama. Munoko ekomisa bato bakamaleyon. Bien-aimé, likolo ya munoko ochangeaka couleur. Ochangeaka couleur donc soko komi na ndako ya muninga tanko yebi koke kokosa ominiololi tanke problème wana eza na ndako ya muninga eza yonde muto seme yango oloni yango lokola nguba na bilanga. Tango kokoma mawe to batela minoko. Soki te tokomona lola to. Kaka mutu akotisi mabe na église. Kaka mutu akotisi mabe na église. Kaka munoko ekotisi mabe na église. Église oyo tozalaka ke soki tokoti tolamuki. Lelo église ekomokweyisa biso tozokufa. Kaka munoko wana ezali koteya, kaka munoko wana pe ezali koboma. Loboko na nzambe ezali mukuse te, po ezanga kobikisa biso. Me masumu etambolaka kati na biso, yango wana ezosalaka loboko na nzambe ekangama. Donc conclusion na biso ezali toyamba Yesu Masiya likolo ya minoko na biso tokomona lola te. Nzambo azali na lola apambola biso na pesi parole epai ya mama Lore soki azali na liloba tozali na 2 minutes ya commentaire après apamboli Nzambe pona prédication ya lelo pe akangi prière. Amen mama Lore. Amen. Amen. Nzamba zolokumu. C'est parce que ma commune lobby, le banzam des alokambula. Ce qui est ce qui police m'a belité, ils ont un estika na wote. Gloire. Zambo aye bibiso malamu. Zambo aye bibiso koleka. Yine mutalobeli biso. Aye bi mitema na biso. Aye bi sika wapi biso toza ya kotelema. Yango aye pona kosunga biso, pona kokomplete biso. Na oyo ezalaki motungisi ya motema na biso kopesa biso sagesse encore oyeba ndenge nini tokokotambola yango nzambe wana azwa lokumu tobondeli na kombo na Yesu. Eterno Pai do Exército, a ti rendemos glória porque o Senhor é bom. Pai da glória, a Bíblia diz que as suas palavras são como chuva, em que quando caem, Senhor da glória, Senhor, se não molhar a terra, não volta ao seu devido lugar. Viemos render glória pelas suas palavras desta manhã. Que o Senhor nos educa, Senhor, sobre a boca, Pai.
demonstrando que nas nossas bocas tem vida e nas nossas bocas tem morte. Pai da glória, demonstrando como nós podemos, Senhor da glória, fazer a fim que as nossas bocas dê-nos o bom resultado e as boas soluções. Demonstrando que se nós privarmos, Senhor, as falas mal nas nossas bocas e levará nossas vidas, Senhor, Aleluia. na bênção. E se nós utilizá-lo mal, Senhor, levará nossas vidas, Senhor da glória, na pior maldição. Glória a Pai da Deus. glória, seja louvado pelas suas palavras, Pai. Rendo glória a Ti e exalto o Seu nome bendito, Aleluia. Deus. Porque o Senhor é bom, o Senhor nos falou, o Senhor nos ensinou, Pai. Senhor da glória, porque as suas palavras ensinam, as suas palavras levam no progresso. Senhor, todos quanto obedecem às suas palavras, Senhor, a vida deles não resta só. Glória Seja a louvado Deus. porque Tu és Deus. Pai, eu sei que tem que o inimigo que está de pé, Senhor da glória, vendo seus filhos em momento em que escutam as suas palavras, para que não consigam colocar em ação, para que não consigam colocar em prática, Pai. Todo espírito ao contrário, Senhor, que vem para desviar a mensagem em corações dos humanos, Pai. Senhor, que não tenha poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu repreendo todo o poder ao contrário da Glória sua a vontade, Santa. para que não Aleluia. tenha poder de reinar em cima de nós. Somente Tu reina, Pai. A fim que Aleluia. essas palavras, Senhor, sejam concretizadas e realizadas em nossas vidas, Pai. Senhor, que os nossos corações, Pai, de forma que recebeu esta pregação, Senhor, que seja terra preparada, terra fértil, Senhor, pela qual vai cair fruto e vai crescer frutos e frutos em nossa vida, Pai. Faça-nos as bondades a fim de nós testemunharmos a grandeza do Seu nome. Muito obrigado porque o Senhor permitiu, Pai, em nos unir nesta manhã, Senhor da glória, a fim de nós exaltarmos o Seu nome e escutarmos as Suas palavras, Senhor nosso Deus. Rendemos glória a Ti porque o Senhor é bom. Pai da glória, muitos fizeram projeto para amanhã de hoje se Aleluia. encontrarem, Senhor, em grupos de estudo, em grupos de orações, Senhor da glória, mas a graça de realização não lhes foi dada, Pai, porque Aleluia. muitos se encontram em os hospitais, muitos se encontram nas sondas e outros morreram, mas na Sua graça, Senhor, nos uniu no sujeito de nós exaltarmos o Seu nome em Pai. Seja louvado porque Tu és Deus. Bendito seja o Seu nome em Pai. Senhor da glória, a Bíblia diz que todos os pés que andou pelo evangelho do Seu nome é abençoado, Pai. Aleluia. Abençoa-nos, Senhor da glória, por abrir as nossas redes, Senhor, e juntos, Senhor, partilharmos a Sua palavra, ouvirmos Aleluia. a Sua palavra e exaltarmos o Seu nome em Pai. Senhor, deixa que as nossas vidas, Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Venho dedicar, Senhor da glória, às mamães que neste momento não se encontram em rede, Pai, por motivos de rendezvous, Senhor da glória, por motivo de doença e vários motivos, Pai. Senhor, os trabalhos, Senhor da glória, Pai. Quem está no trabalho, coloca a sua mão poderosa, Senhor da glória, a fim que a sua bênção, Senhor, esteja em cima dela. Senhor, que a vida dela seja próspera. Senhor da glória, a todos quanto foram nos rendezvous, Senhor da glória medicinal. Aleluia. Senhor, que a sua mão poderosa esteja estendida, Senhor, na vida Glória a de saúde Deus. de cada um. Aleluia. A fim que a paz, Senhor, que o mundo não dá, que somente vem de Tu, Senhor, a Sua excelência, meu Deus, que esteja em cima de todas as vidas que neste momento estão doentes, Senhor, que não conseguiram participar por motivo de doença, Pai. Aleluia. Que a paz esteja na vida dele. Glória a Envia os Deus. Seus remédios espiritual, pela qual os doutores não vejam, Senhor, que entra na vida de cada um e dá paz em nome de Jesus. Pai da glória, nós vamos nos separar, Senhor, carnalmente, mas espiritual, Senhor da glória, estamos juntos. Senhor da glória, peço a Ti, aos que vão trabalhar, os que vão sentar em casa, Senhor, todos os trabalhos que vamos fazer, que seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Dá-nos a paz que Aleluia. o mundo não vai nos dar. Se vais nos conceder mais o dia de amanhã, não vamos faltar a render glória e graças ao Seu nome, Pai. Multiplica o Seu favor em cima de nós. Aleluia. Senhor, faça-nos a graça a fim que todo momento nós tenhamos saldo, Pai, suficiente para nós entrarmos no grupo, Senhor, e junto exaltarmos o Seu nome, Pai. Dá-nos força espiritual, dá-nos bem material. Seja nosso Deus, Senhor da glória. Seja o nosso Pai da eternidade. Senhor da glória,
Faça-nos a bondade a fim que todo mundo que nos Aleluia. vê, que sente que na realidade nós somos mulheres diante da Glória sua a presença, Deus. o nosso Deus. Senhor da Aleluia. glória, a sua bênção, Senhor da glória, bênção de palavras, Senhor, que esteja em cima de nós. Faça-nos o favor, Senhor, favor Aleluia. do homem, favor da terra, Senhor da glória, que seja nos dados, favor dos presidentes, Senhor, que seja nos Aleluia. dado, Senhor, favor de pessoa que seja nos dado, Senhor. Acorda-nos a sua graça, a fim de nós testemunharmos, Senhor, que na verdade o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Seja nosso Pai hoje, amanhã e eternamente. Aleluia. Tudo pelo seu nome sagrado, em nome de Jesus Cristo, assim oremos. Amém. Amen.